est-ce que ngapona ko manquer mutu respect funa tinda mutu tant na fingi manyelo ni mabe kotele na tindi biakola na lo nga mo tant na biye o dia faza carte bata maboma po carte kindumba déjà l'équipe asali kindumba trop na vie tant manika lo baleki fali Paulin azo mete carte ni poto comme na 3 cartes ya liboma eza soni bon muna mtebe loko se sentir que se sentir est-ce que mani qui vivra na pays de merveilles alors bipolaire niki azo vivre na aza mani qui aza ya Alice au pays de merveilles a gérer maman lopango yoka asomba lopango te na vie ndenga zawana a maman lopango zo bana asomba lopango te na vie abeta to na lopango papa te ya famille vous avez lopango famille donc ozomona ke muto o vivre na ba rêve a gérer passer na ma ba boma passer et le là comment monter mama be na futur na présent na pour na baninga bazo avancer allez-y comprendre manika ta na ba anglais tout fallait à moi mobali à moi sto chata na beauté manike boke sukulu yaya manike boke sukulu yaya manike boke sukulu yaya alors ba famille mona malikati Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Sarato la TV. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Na bande konyo soba kolanda biso par rapport à air vidéo na biso et écoutez ni la yo. Merci na bande konyo soba pesa biso confiance pe fidélité. Ya kota Sarato la TV basala kawana tant vidéo ko kota ba ko s'abonner, ba ko partager, ba ko aimer vraiment. Merci pour na yango. Émission na bino bolinga mingi vérité yango e bandi présenté par Problème Keni mona suka ba mukini. Merci pour na bande konyo so voilà. Na actualité kaka toujours to zawana to kolobela makambu ya Ken Pianana Fabrikas to kolobela pe makambu ya oyo to utaye komona ebimaki à partir ya vendredi ba mutakaliser moi si ya Tutu Kalut to kolobela pe par rapport réalité ya kaye to komika ko développer en gros format to ko toucher moi ba point moi ebele na analyse ya lelo vraiment to ko toucher pe moi côté à Rit beauté na shoot to yeba ezo voluer ni ba komi wapi to yeba par rapport makambo ngo ndenge za la kati analyse ngo ezana moi makambo mo ebele to ko toucher bisika mo ebele mais analyse ngo na osala ngo moko te na zali bongo na les bingazor de la presse Sarato la
oyo babi mikolo yo mtazo déranger na YouTube na ebité azo déranger pour la nini na retourner pe question à na plateau. Voilà, merci na ingénieur 15 derrière la caméra pour la image qui pourquoi pas na bon de livre bon c'est que balobi wana ndeko du mois, pourquoi pas na CG na biso Madame Brenda to bossa na té chaque samedi avec l'artiste Diego Milito na ebisibino rumba nde rumba musique nde musique. Vraiment merci na bande ko nyonso pour la confiance ba ope balinga rappeler mukendi. Voilà Montréal ce que ça même langage na ngai oko fungola plateau na ngai bande ko ba mona invité na ngai na zana na plateau na ngai. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Paulin Mukendi. Donc bonjour na balandinyo so ya Saratola TV et bambo tebele pe na batutu bozo komelanga na privé ba remarque ba conseil en tout cas et ça la biso bien. Donc voilà, merci beaucoup na ba sponsor na biso balobi toza awatai nde makambo grandissement de sein, ba mollet, poitrine, mi pende, ba fechula. Pour moi si faut zara moi mi sounya. C'est pendant ningo comme moi tolo pendant moi tolo les alora ta Sarato la boé qui m'a la lomba on pas maman Nicole Malonga la patrona balobi toza awata inde makambu déjà ba publicité zo le kana chaîne na biso et puis ba sponsor nde tolenge la babi Azir. Hein, ma fouta bana mibali, crème de beauté, crème de visage pour les hommes, na savon en et puis na frottoir de visage, et bah nulle part ailleurs kakana Azir. Et puis Azir ezara ko pakolaka to pakolaka mende ezaro pakola mafuta ra pamba. Nzoka na kata Azir ezo traité. Oh bon? Ouais, ils ont traité peau, ils ont hydraté peau, ils ont soigné peau, ils ont longola ba tâche. Alors ba maman nyonso botala ranga bo bongisaka posobino mongote bo pakolara ano boti bo kende pe bo lukela ba papa Azir eko bongisa lo poso ba papa eko soigner eko traiter eko longola ba tâche nyonso ne longi papa ko koma loka jeune garçon et puis Madjabou Talent bango de bord nanga ba sponsor Madjabou Talent balobi émission moko gospel ezaka ya ngomoko na moni o ekokani na Madjabou en tout cas Madjabou azaka yé moko jusque là et elo moko pe na loba na ebité nga na banda pakola mafuta ano na pakola ngo déjà mais na kamo apparemment et comme elongo la penduta. Ah bon? Ouais na ngo suste yango voilà yemo na nous preuve 15 basele oko filmer nga c'est relenga ma Sarah bien donc apparemment ano boti hein lotion nango elongo linga nduta c'est-à-dire ezaka pona ko bongisa lo poso ya batu bakantana za na banduta na sai pa na banduta mais yango yo ezo ekoti vraiment na kamwe donc ano beauté félicitations na ebité soki bino mo boyebi ke mafuta na bino ezolongola nduta donc elongo linga banduta et voilà. Pour la sponsor na petite Sukiwana, un grand merci na Jenny Beta Industriel, moi c'est à Pembe, un grand merci na président Charles Etamboué. Pourquoi pas na Amelia Mweba la private de Orlando Domingos, un grand merci na maman Gina Amatou. Monté ma papa Aaron Amatou balobi ba histoire vraie zongi to bandaki yango déjà lelo ce matin. Donc tongo pourquoi Torozala wana pona ba histoire vraie groupe WhatsApp na Mobimba na portable na mutema quoi. Voilà. Voilà. Hey, na bosanité papa Diego Milito. L'homme selon mon cœur. Un grand merci à toi. Balobi chaque samedi, so lingi pendo yoka rumba, la rumba congolaise. Yakawana na Jolie na bandal, na bandal na Inga Suka, hein, so yewana na la Jolie. On vous a vraiment de suite. Soyez la bienvenue. Voilà, soyez les bienvenus par rapport à Batonios Obayaka musique, il y a l'artiste Diego Milito. Maman Sarah tout ça l'organise mais ça na osala. O tcheka lobo ko lobina lobo be bo solo. Bo solo na média. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que moi, on peut s'habiller long, on peut s'habiller long, est-ce que tu vas monter le style on dirait la femme naturelle. Voilà. Je suis là. Et là, même on a ce système aussi qui m'a beaucoup. Nga kota partout. Nga kota na bois kamara partout. Quand on na abo na kota babira ba kondi, quand on na abo na matavion na voyager pe. Quand on na abo na ko kende Europe. Vraiment. Nga naza parce que ça bilongi mususu ezara fait kota make-up. Parce que ngana ne longi mo ya sans make-up. Donc ekota partout. Elongi nange eza lo wa passeport rouge akota partout. Wa bilongi na kota make-up. Ah ya ba niti. To le kapole.
Voilà, merci. Bon, senti que l'émission est bannie na ko boîte déjà banni mabe. Maman Sarah, kola na kola muka, total la boy, Fabrice na émission, ba ko tourner makambo ya ba chroniqueur. Alobi fallait ba chroniqueur, bazwaka double carte. Double carte on a sous-faisant ya ba tomoto. Atuni neti chroniqueur ni mbala moko alobi ken piano. Atangi mutu mususu te akemba mondobi ken piano. Est-ce que y a un problème entre ken piano et Fabrice? Question non est bien posée hein. Bandeko belé bokomela nga pona mafuta Azir hein. Ils sont déjà disponible dans Kinshasa, c'est vraiment disponible. Je crois teze pas nangate. Ils ont monto azote kango. Na osenga l'ingénieur 15 basele a posté bino photo mon na numéro o so bobengi bakoya ko livrer bino mafuta Azir. Papa maman bongisa lo poswa papa. Maman bongisa papa kozala ingratité. Tope papa leke mobali na poso kitoko ça bien toni ka yo babenga o lo poso kitoko bongisa papa. Donc na question na opola na pesi Fabrice Maestro Mbote aza parmi artiste na linga. Ponga na artiste na ngona linga. Artiste na bazarata salinga mabe na linga ke. Olinga ye kaka. Naza na batu. Fallait kangiso mais olinga ye kaka. Naza na ba artiste o ngap na linga. Ndenzamba lobara ana batu na e ba l'homme selon mon cœur. Donc ata ozo sa masumu ata ozo tuka nzambe et alors David tala mabe David a salabatu mais nzamba ko benge l'homme selon mon cœur c'est comme ça comme moi na ba musicien selon mon cœur on a lingara Fabrice fait partie ya ba musicien wana alors na pesi mbote place à ça Fabrice c'est un homme qui réfléchit aussi Lelo tokolo ba Fabrice ne fait plus partie de Buzz. Ça a parti ça la sous Buzz té, azana kati bata ba Buzz té et un artiste responsable aussi. Alors je ne pense pas que Fabrice a tapaki à côté, il y a pour répondre à ma question naïe. Déjà koloba ke ba journaliste faut pas pesa bango deux cartes. Moko ya bata maboma. Moko ya presse normale. Kuta bosani faut pas pia biso 3 cartes. Ngala bakisi ya bandumba mais oui. Il faut pia 3 cartes. Toza na carte ya bandumba, eza mwasi za mobile ba pesio carte, toza na carte ya bata maboma et toza na carte penda ya presse ya bata presse. Ongaz net ongaz ala na ngo ya UNPC. Wana penda batu o bazwa ngo baza. Ba otala niveau d'étude na yo ato tangi na ona ba ifasiko wana te oleki na ba comment na oni ba pika ba ato leki na pik te tout moi kokoma parce que yana batu msu ba finga tim comme msu no senga ba tela biso bik na papier normalement parce que to finga na ba maloba ngala lingi émission la caméra ngala lingi non ça concours moi bongo no cha $100 $100 na lexi 2 personnes ba journaliste quand na ochaba on musala na lexi 2 personnes o a commis o a gagné $100 et puis dicté dicté pendo comme la personne en français commis ngo o commis sous na lingala $100 o a gagné au monde que ba te belé ba na réseaux sociaux ba bourrique donc Fabrice ça na réseau na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde toza tai le makambe maman Nicole Malonga telemi wana ima hata sula milaite ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makubia na kumakelo mkusi ça complexe una solinga mezini nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso
Sika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses. Ndumba. En tout cas, félicitations Fabregas Maestro. Batuba Rolobo, tout qui est journaliste, tout qui est lobi ka vérité. Aux Angsika Moko. Fala Roloba Bandumba, Batama Boma, na bata presse à solo, au mito et salara, baza. Donc, moi je condamne pas Fabregas. Donc, à Bossana écoute Ndelo. Mais on a dit que le logo Fabregas a comment bandela. Entre les bossa et beta dans Zembo Aloba. Aloba ni. Beta moi Karaba Kronifat, Naba Kronamana. Et ça le coutatin? Mais attends, attends. Teto ça on sala bien teto aba Kronifat ya photo ndima. Et le coutatin au point ni vérité zo soit biso. Au lieu to améliorer to bongisa parce que soki le to améliorer musala to bongisi ba moni ke ba clash esili, ba jalousie mal placée, ba mafinga buzo besili, ben sanité longo na réseaux sociaux ba respecter biso. Tout ça, Fabregas, vraiment félicitations, maestro. En tout cas, au Bossaninde Lokomoko, carte Bandumba. Comment ça serait bon, mouton, il y a un exemple comme Ken Pian. Pour une Ken Pian. Baba jeunesse basé Béli, baba bésiste, basali, basé Béli. Pour une Ken Pian. Bon, atayo mon penza. Soto vandi pina bien to bito ta la penza. Oui, bah pour une babenga Ken Pito pale. Hein? Oui, bah te. Te na eba te me ota ta sa biso to yeba. Te me ken amuta Pito pale. Ken amuta désordre. Liboma eza synonyme ya okantaka te mutu mo aliara na fulu. Te. Eza na batu mususu en costume mais c'est un fou. Un fou en costume. Alors, ce qui a dit que Ken Pialaza liboma na média. Encore si place ni parce que Ken a tchaka poto na place au batu bako komate ya komaka. Ma beni na lobby. Na place à côté ça ranking ya. Pour la bino bo monika sera pesi parce que a confirmé taper ces exemples comme de Ken Piana. Alors, ayebi pourquoi lobby Ken Piana parce que Ken a mutapito pale. Selon vous, bon mona kiliboma au Fabrice Alobeza mutadiboma liara na fulu. Non. Liboma na média, toi na ba maboma na ba média. Neti mwana o Carmela liboma. Ah, olobi? Oui, il faut sa carte bata maboma ba ebele. Wana lobi na Carmela. Oui. Na ebi siotala, basé belé faut bazwa ba carte bata maboma. Baza ebele. Mutu bolia na ete, botambola te, boseka te, elo te. Baba mona ra lobo bando finga et pour rien. Liboma tout simplement. Il faut ba ozo mériter carte. Tout simplement liboma. Donc son batu babiba landela ta rankine e bandi wapi mutu ya rankine. Yebsanga mwana o malike longi mabe kotele. Tia finga nga. Kotele longi mabe, ay longi mabe. Yeso zue na gori basé lo moko. Elle n'est pas belle, mais je te dis vrai, Paulin, s'il te plaît. Malika zabunde longi mabe, nanenga fote, aze longi mabe makasi. Ay longi gito ote. Même na taille na etam so mi mona azanzo to mike ko zanzo to mike da kitoko ana taille moko ya sexy te ya kitoko te. Omoni bata bien. Baza du nombre ya makamba. Ko sangsela nga batu te so na tangi mutu moko fo lo balanga mutu o na tangi nga na tangi Malika. OK. Grâce te mo amukie. Tala ta grâce. Omona ke kibo mwasi sexy moi attirant c'est ça. Ce ko pas manya to mo kibo. Elo ezate? Kibo lo te loko ezate azaka lo ranzete telemi. Ne longi mabe ba pesi. Ozo comprendre. Alors bata bongo ba mériter Fabregas sa pesa bongo ba carte. Faut to ça la bongo ba carte bata maboma. O vandara bo muta luka na problème te muta finga o ta calculer o te bando finga mutu. Sans cause. Tu es folle? Tu mérites la carte? Vraiment. Tu es folle. Donc Fabregas a concité Fabregas aux angisi kaka ya bandumba. Parce que za mabatu te ba lesbienne te to 500 kanyo so te bandumba po ba lesbienne na ba PD za na réseaux sociaux te. Ezati na ba grande société ozo mona leo na Congo ba PD bandumba baza. Yango to cheka na mukuse carte ya bandumba. Na kata bandumba ba PD baza. Voilà. Bamsu ba ye aye cop abitenga na okoma PD na okoma journaliste a PD po mibali bazwanga. Na okoma lesbienne po basipe bazwanga. Na okoma na ndumba po mibali bazwanga. Maye na musala oti. Parce que tala bato bayaka musala e banaka. Nga na eba ke musala na banda na ba émission nga to ya kala.
nazala so bato batuni nga na oloba kaka nga na linga un jour na sala chaîne télévisée na banda olobango et puis dans sa chaîne na mukete na Congo pour nga na ebi nde balukala ne babomba la dans sala mama na chaîne na télévision kanga data lelo vous comprenez alors eza musala na tangela te nga nazali na marketing mais na sala ke fort tellement na lingi musala oyo nzamba pambolinga pe nango na kluki na kota ba formation na s'investir na yebango vous comprenez et lelo na opesa musala ngo valeur c'est ça surtout tangi ba plateau ya ba chaîne YouTube chaîne normale YouTube eza mingi te na politique ndeza ba plateau ya YouTube ya politique ndeza mais ba chaîne na biso oyo yebika oyo c'est rare. Je crois peut-être que Ngala Kapache, na Frank Steban, oui, Frank Steban il peut. Donc, talas qu'on nombre ba chaîne et ça la ba clash et côté la émission, mais to comme à ta 10 té aux na ba plateau. Tu comprends? Ça montre que biso zo le kontozu musa na biso na valeur. Et puis to lukato yeba ndenge nini salamaka ba kota wapi ba sala ni. Ngala esa bino to kola la wala mukam comme subo mona ba fait ta collation nanga. Bon éviter ça ratanga wapi. Vous comprenez mais ça la batu mususu ba ye na bango YouTube pas mon aka ke batu basara YouTube ba fungola ba chaîne babi YouTube pour kongola lingelo ka facilité. Babi YouTube pe sa mbongo siko ayebi ko komate ayebi ko tanga te ayebe lokote po ayebi ka ko finga ayemba mon YouTube tenga mikolo avo finga nga yaka nan yaka ngamo na mbona na che $100 Angers yaka na papier na biki ngaye tala défi ozui non non la défi poko loba biso tout eboloba omoni ko loba boye ko s'exprimer butu to eboloba mutu nsupa tanga te eloko te mayebi quand même ko loba alors yaya ngai nazotanga soko lingi débat nango swana nanga te na lingi ka mwambila mu preuve biki na papier ba dicté hein origine de waze quoi oh yaya yango ne makambo te. Voilà, comment on Ken Piana na pesi nanga Fabrice raison. Ba tu bazo mériter ma carte ma boma. O mona muto yebiete ma démarrer yo pour analyse ça normal. Analyse so to kuti dossier mo ba bois quel biso na réseaux sociaux. Faut te consommer. O ça la analyse. Mais yo yebi muto wana to yebi pe makamba welite o cha mutu ndeni. Momo na batu mo boya yepi nda vadia finga. Yaya. Ba carte ma boma faut pesa na réseaux sociaux. Mais là, on sait qu'on a UNPC. Avant, après sa journaliste carte, Yaya, Zoabiso t'attend, hein? Au dicté. Au dicté, Abiso. Tout comme ça. Pesa mutumsu papier. Oh, la monnaie, bakata, on va te béber, comment on trop. Pesa mutumsu papier duplicateur à comment? Oh, Kima. Brian, écoute, il y a beaucoup de papier duplicateur. Moi, on a comment tout droit. Tout droit. Pesa ce qu'on colle le bané comment la duplicateur. Ozo comprendre mais manga soka le ba vanda finga mutu ya hôtel maté. Félicitations Fabrigas mais ba baxela biso ba carte bandumba et comme misato ouais masara to monaki Ken Piana azo mobiliser ba chroniqueur ba chroniqueuse pour na ko détruire mais pour na ko télémer la Fabrigas par rapport ya maloba oya lobaki idée wana ozo mona onde nini pe conseil nini okope ça Fabrigas atanga ki exemple à Ken sko ba journaliste wana o ba okende c'est que bango pe ba malade mental ba ta maboma parce que nga Fabrigas a cité ngate non c'est les marches bango ezaki à lobi mutu ya presse mutu ya presse azana oui c'est en général. Parmi nous, il y a de folles. Parmi nous, il y a de fous. So il y a bureau, il y a de fous en costume. Pourquoi pas dans les médias oh batu batangélité, batu batangate baza ata diplôme bazoate. Diplôme en bongo. Tout na aussi ça na commercial. Bon. 5e principe à comptabilité. Tout na a bien ngote. Tout na ka asili sana nini? Yo tout na ka yo si ça on a littéraire. Tout na ba question kaka ya option na akoye baté. Pesa biki na papier. Akoye baté. Pesa microfilm. Number 1. Alors Fabrice a bien parlé. Et choqué bino pourquoi? Mais balobi. Et alors quoi ndenge 7e ayaka nani ndeko na biso nani Mike la duchesse. La duchesse.
il a généralisé tout le monde. Mais tant on a monique, on a la Jonanga, on a la Sarah, on a Mbalobité. Non, Loba, pourquoi répondre? Même si Fabregas il a généralisé tout le monde. On a dit qu'il a folté et puis on a dit que Fabregas place à ça. À quoi on imaginait que Sarah a folle. Elle a dit que Sarah a tête bien faite. Azana batu oh à lobby à Monique bazo mérité carte à batama boma. Alors tant à passer exemple à Ken, tu dis Ken aza pito pale à mort. Pourquoi on a voix sur un balobi par rapport à bazongi c'est dans zembo ya liboso Fabregas mon rappelle appelle ça Fabregas raison pour les locaux lobby ba journaliste na Congo ba commis ba musicien. C'est bozo ça la sous musala on a ndenge. Tengane na boya na nga koza mongamba ba musicien Paulenga na boya kala. Na timbela kopo kala na boya rango na lingawa na ngato soutenir ka ba musicien neti boye so likamba koloba pona musicien za to lobi ke kozala mongamba musicien landaka musicien na sima kendaka ba répétition franchement tellement na yebi ke musicien bongisa na via journaliste mon côté banda to bandota la TV to bandota baya papi mboma baya na tilo kole batutu to kate ko musicien sombeli journaliste lo pango non to kate donc maye la journaliste nde sombisi mapango nde bongisi vi na ye alors lokezaka maye le c'est que tikanga pena sam na luka maye le nanga na mi luke la vie nango le na perdre temps rozala jale la musicien conseil no pesa na ba collègue na yo conseil no pesa te bango ba mérité collègue conseil te bango batanga ti o Monica tanga so suyo yaka to sa no dicté mon ponga na bi batanga te so batu batanga net ne na bi ke ebele batanga te. Est-ce que mon bailleur le cas répondre? À répondre parce que mon bailleur tu es bien un génie. Il y a tout baby que mon bailleur tanga maele. Banagat. Dès qu'on a on a ni bazara mon bailleur Vincent Chiluisi, Frank Stemai, nani susu o nani alobela papa Hervé kombo kimi ngai kombo kimi. Bazé belé. Ba oya réclamer te. Pour muto ezaba Mike Lokamba et c'est maintenant na bible Mike Lokamba soit été choqué te mais bateau yo c'est comme bateau ba yebi ke basimba bikité ba meka ba ya répondre vraiment voilà merci toi chité na dossier on a tout côté sur le dossier ya moi c'est tout kaluti femme légitime oh tozo mona moi soki moyens ali bol excellent biso ba photo ya mariage na ye OK vraiment et ko ça la soni na mawa moi c'est oyo babala ba honorer mais écouter na chambre na mobile mususu en tant que moi si il le bani nokolo par rapport il y a actuellement en fait ba musicien na vie so kutana na moi ça malamu ka foku misanzambe ezara ba musicien ba kutana na ba sia malamu bazala plus entouré ka na ba sia mabe ouais parce que yebsanga moi ça malamu moi je suis à la famille où est banga nzambe à se retrouver dans le milieu musical vous comprenez c'est difficile base chance à Rosanna moi c'est malam donc soit dit moi c'est malam ils a grâce la plupart à 100% ya musiciens so landi bas na bango baka na ba passer mon ya mabe ba histoire hein sur 100% to cause à 80% moi borara azalara nanyo yo azala so moni musicien zo moi si mo ya bien moi c'est milieu te moi c'est comboté c'est que ils a occasion mo esalama ba kutana parce que ba musicien bazalaka toujours entouré alors soko musicien azu moi c'est malamu fa kumisa nzambe parce que ba c'est belé ba memela pe mibale belé malheur na vie alors libale ya motema Paulin ils a passé comme une femme mariée ya obanda na osaba vidéo ondeni kana kokate wana kutu vidéo wana e bayeko zongo na sima mais avant na ata bakangi yende ba vidéo ndeko mondima mobali ne mo mtakanga ke en tout cas courage na ye hein courage na tutu kaludi c'est la vie bibte ya boya fara okangi yo moko a flagrance de libre et fotika wana bible pina mteloba donc inutile d'insister il faut laisser il faut quoi abandonner bon tu es des gars bon lingoté parce que l'amour supporte tout mususu po mona mobala otaka moi si na ya limbisie mais bimi na monde entier ba famille pe moni na ebité so ba osuka lango wapi mais en tout cas courage na mobali kaka
Maman oza mwasi ya soni osali soni ya basi nyonso ya monde yo so ozala une femme seule on allait comprendre oluka ba vie na yo mais une femme mariée na ba voile boye bokenda ti na ba procédure nyonso amba soni boye ba bannir ye atati ouais azo mérité ba bannir ye yango mona mobali boye tanga moni mwasi abalaki azaki boye mwasi normal ndo mona misusu mona alongwe wana déception tinda batna mambebele omona mobala chita komi na yo za ba pedi omona chita komi na yo za ba lesbienne ngana na mutu mona ebi atika mwasi na sa ki lesbienne alobi na kokomona mbanda moninga na mobali te tamie asa ki lesbienne et amona mwasi na ena poa ki lesbienne eza bien parce que ye asa tout le temps dans le voyage a voyage aka za na mambebele atiki na mwasi na ena vie wana eza mabe eza pena mabe vie wana na vie wana eza vive mabe mais selon ye par rapport à ba déception kutana yenango amona ki malamu asala bongo mais courage na ndeko na bisa mobali reste toi. Voilà, merci maman Sarah. Tout le bel par rapport à la réalité à Kanda ou Bakanga qui est depuis, si je crois bien, vendredi, hein? Si je crois bien vendredi, mais Tissiko yo, mon amai a toujours par rapport à ma parole, où il y a bien ça qui est dans les médias. Azaka na parquet. Azaka na parquet na 4 mairie na limité. Asenga ba pardon. Asenga ba pardon. Dès to zala boza batu mususu bazo mériter même pas ba kombo na bango kota na ba réseaux sociaux. Banda to banda ba émission na biso na ba réseaux sociaux bon bandanga na banda. Na na yoka mutu mo to parler sur Boubou Liondela. Ezala batu musu balinga ba toucher personne na bango te. Balinga réputation na bango kota na bêtise te. Alors fallait quand même azwa tanta là. Est-ce que na YouTube yana muta sa manka Boubou Liondela? Est-ce que na YouTube yana mutu mo aloba déjà mabe na kombo na compte qui combien comédie tout mususu ata na comédie alinga buzo bate na kombone. Oko sa comédie dans le bon sens. Oko le bapé bien bolamu ya Boubou Liondela mais na kati ya comédie. Neti par exemple oko sa que ngapenda Boubou Liondela atidelinga ba garde ba comment sécuriser nga na kati ya comédie parce que yo ebi Boubou Liondela ta ebi yote mais quand même au quotidien na kati ya comédie ka pesio sécurité. Vous comprenez mais sécurité mais ko kota kombo ya mutu ya autorité lokwa Boubou Liondela kolobake yo ebi tenga na finga mamba salité. Aza na famille moi si bana c'est pas un bésiste. Aza ba pasteur ba bésiste té pour biso na biso ba bésiste té banina ba pasteur na ba musicien azo faire partie na bango té en plus c'est logo ba surtout logo epsali vous voyez donc quelque part yango na lo ba photo bon sara boulot to tika kokota ba grande personne na ba bêtise da biso netinga ba ko finga de lundi au lundi et ça n'a rien mais ba collègue nyoka bato bazako yambita yango na zoloba et ça n'a rien nga et ça n'a rien mais mutu mususu a supporté à ta seconde te baloba na kombone na ninga mabe on se comprendre alors ndeko na biso lité à Kanda aza un frère qui na linga apé courage mais c'est important c'est le pardon hein libère-toi et s'excuser ce peut ba sengi au la vidéo au salika pour sala mabe au salika ka ouais et puis pesoka mayele na musala na yo okoma na moi pe ba réserve parce que c'est pas tout le monde na ba memaye na ba G ya buzoba parce que wana eza G mais na buzoba na kati ya na batu musu balinga na banga ngote ba chroniqueur o ba yambaki na to loba no art to ba carte que biso eza ba question musu to posera o poser question o s'attendre nelo mon pi nde na poser boye na yebi ko finga Boubou Liondela to sunga pe ba invité na biso moni ke na montage bakati yango te vous comprenez alors baza batu to chité mais comme trop tard parce que ba voice news toi mabe ils a sur la toile la perdante c'est toi Rite parce que ba voice news tout et bimi yo bande koloba sur Ariachou on n'a pas de preuve na profiter na répondre et c'est des Panama et c'est conseil gratuit na vie soko lingo avancer longola motema mabe na jalousie vraiment moi Sarah ngala ebi ke bangala ba tia mabete
nga natikala ko jalouser yo na rien natikala ko envier yo na rien o lekanga ungana lekayo tu fais ton travail au sala ndenge au salaka je fais mon travail na sala ndenge na salaka et osala bien et ça vraiment bien parce que nga n'envie rabatu te muto azala motema malamu nzamba fungolela rae facilement atapona ki monter à malamu yango mona rabatu mususu ezala basara wana nanenga clasher la rabatu mais nzamba ofungolele ba porte parce que mon cœur c'est ouvert na sa enquête te vous comprendre tangu ese azwaki dossier oyo oyebi ke nga betango kara menga dossier oyo landanga tina bureau nanga omona lipasa a yashu abenga nga kutu na téléphone to ça l'émission habité makambo niki nazwa maele il faut yap na plateau nanga tu t'exprimes vous comprendre nga na luka ngote e yaki so muta na dossier na via dossier muntu te ponga baela nga na lalanda dossier te sima na bando benga te yela nga alors au sala musala no bien c'est maintenir à ton coin donc koloba soyez pas avec ba parti pris na etalinga te par là na répondre na ba appel e kota na chaîne na e que ye Sarah ya repesa biso pe ba preuve ya makambu soki ya makambu ya papa na e ya makambu ya déjà ba preuve ya makamba Niki s'il te plaît on a répondre ba preuve ya Niki na pesaka po bango bandima ke Niki azara na zema lokuta c'est parce que nga na imposera Niki apesa ba preuve et Niki akenda ko kosa ko tia zemi pandi misa monde entier tout le monde sera ndima Niki na zemi donc na chaka ba preuve vous comprenez alors yango nga na ebisa ke yelo kam tayamba ki rit abenga rit aya ko expliquer ba voice wana na ba preuve ni nezo lakisa ki Ariashum tayebisa ki dossier commis compliqué et yango ba se décider ba tia bala terre vous comprenez alors moi conseil pe na oloba na bato ba otala biso bato ba be ba sala ba appel wana moi conseil bo sala effort yo bongisa boulot nga sara musala ka na preuve so preuve ate non sa na ngati yo lobi ABCD skoni ne lakisa ke mtalobi yango yango mona esaki jaria yaka na plateau to sala na yo live opesinga ba preuve na sala non sala te live lekisa voix na nga na olekisa te vanda na nga na kiti to sala nini to sala live donc c'est un peu ça mais à part wana ti omona ke nazwaki calme na dossier yango na retiré qui même vidéo mon na salaki j'ai eu des coups d'appel tala nazu ba appel non nazwate et ba appel mususu utaki na ngambu ya famille ya Jaria et ya Ariashu ba appel utaki de partout non Sarah tika ta vidéo wana na privé on a tout compris peut-être batu mususu batu kutu neti ese soki nga Sarah bakangi nga yo ganyeni bauta yango yoka na okeno malembe soko sale mission na yo oche ba voice na yo pourquoi loba na ocha po Sarah chaki yo rythme tatindeli yo ba voice eza Ariashu te nga ba voice ko ekota na numéro inconnu ni Ariashu ni rit pas ni lipasa ne parce que ba voice wana eza na désavantage à Ariashu na lipasa na ye soki eza bango mutu baotindela nga na tiango baza bazoba nga na zwango côté mususu ozo comprendre alors soki otie ba voice na nga na tiaki ba voice na nga na moni ke nazwi ba appel batu ba bengi nga ba vrai na nga Laura net Belvi kandi amutu na nga longola na longola yi vidéo et puis nakangi munona nga message mo comment tombe bazo kang ba yango na loba nakangi yango nakanga munona nga parce que ba vrai na nga ba bimi na kati ba voice ozolanda alors tango yo moni esobi ke o sala émission na yo sala émission na yo posa na ba voice na wana même voice wana rita pesa ki o tia mais pourquoi le ba ke na o tia po Sarah tiaki ngate yango na le ba te ngate eza Sarah sko tango lo ba ngate eza Sarah est-ce que ngamutu tango benga ngo senga nga ba voice na pia ki o te abenga nga parce que zaina ngo tazwa ngo mutatindeli yango eza rit et ça zaina ba voice te abenga ya babi na ngoza ba matière asika tindelanga na tikala yo répondre été na PCPT
Ani Makwakala idem na pesa ite nga pesa rate na pia kite abengi jaya lipasa ya chou esa za oluka ba voice wana jaya pa pia kite abina ebi angote na ebite place ni Sara azu ango abengi rit na pesa ke ba voice yango achaki tango chaki ba voice no tie na volonté na honte nga pe na cheki na volonté na nga to na moni ba vrai na nga babi na nga te Sara longola yo te mutoko ochango na seni na longoli na ngango sko yo tango tie ba voice no pourquoi ochakumbwa Sara bunu yani kende ba voice wana ele kabakanga anginga okoma Sara te na uti de okanga mapona dossier fali bino tu bo sala face contre nga to mela ba champagne gaza batu ba sepela sko nana longola ki Sara a remplacer ki Sara mutute na koti prison na bimi na zongi ka na place na nga ya Sara tola donc so pe bakanginga ya yo nini na kati e o matelo grade te e baxelo mbongo na YouTube te e baxelo le côté otika la ese nga pata na okende prison otika la ka Sara tant na obima na Sara vraiment ozo étoile na ngate ozo chance na ngate ozo pe kombo na ngate yo tikali ese nga na tikali Sara mutu na muta e ba kosa musala na ye nga luka actualité te yaka na zala contacter na sala rappel jalousie te que mutu mo azana actualité ya un tel non yo zana ngo parce que ozu ba preuve et c'est ça au talanga est-ce que so pesanga ata sujet moko banda to yebana maza be monsieur belenga na pesa e vous comprenez mais pourquoi koya oluka o sacrifier nga kenga te Sara parce que selon yo boule na boule le rôle que Sara ba kokangisa e Sara bona boy soit tu vas comprendre que yom to pesa ba voice wana Sara aza kati ya bato ebele batangi na kati ya ba voice wana aza kati penda pokolana na be mission voice wana yom to zakoloba yom to zaki nango voilà tant azolo ba bongo déjà directement bato ba mona et puis ngaso na chaki yango et pourquoi na chaki yango na ebe ke ba voice wana Rita opanzango kaka pe o chaki nyoso te na chaki yango pourquoi interpeller conscience ya bato ke tala mission ya Rita pona Ariachou mission na eza asuka na Ariachou awa pa boma libala ya moninga po atanga na otobebani jamais na ko contacter belle famille na yo et puis na esa bango makambo yo otonga bango pananga te karma na lingi libala ekufa ninga sabu magi ya moninga voilà yango nde tina na tela ki ba voice wana mais tango bato ba na kati ya ba voice wana bango mo babenga te Sara retira ngo yote nde na retiraki et puis babi nanga tika déjà to comprendre nyoso Ariachou beba na belle vite abeba na mama ni mama te abeba na mutu te parce que mutu to à comprendre pour Rit apesi biso ba preuve te place Ariachou tongaki toki ka mungongo na Rit ozo comprendre batama ele baza ça musa no bien na ata na problème noté voilà merci maman Sara voilà to komi okende vraiment presque ya suka ya analyse na biso mais na kolekisa yango boité na mincho yo ekoyinda toujours na deux chaînes Carmel Oda na Manya Officiel TV kombo na yo miniature na yo bako finga kayo tongo poko eloko ni entre bino mibali entre bino yo na bande ko no wana Pauline nazana eloko eleka te succès ya pasi po talaka muta ebisi bino ke bolongola na ba miniature na kombo na eme bazo chakaka moi te ke bato ba oluka bazwa mbongo na bango neti azokangisa mbongo pona libala na e taka nde na uteko seka prédote na e moi te ke il faut améliorer pour libala eleka bien akota na ela mais tozonga na maloba Fabrigas baba ki sa carte moko tozana bandumba batama boma na ba vrai journaliste alors toye basko bino bafano botala biso boye ba classer biso Carmelo Dialobi yo ozui marqué atanga kombote directement na ba parole na ye ezo la déjà que mutu akoloba na zo attaquer directement na yagola marqué bani kotanga kombo parce que mutu oya ko sala émission ya clash aweza yagola ou pesa la clash contre Manya OK mais albi yo ovandisi yagola pour pesa ki ba 10 20 azo vérifier makamna bango na si je crois kombo ya ndeko moi satanga ki wana ya fleur so que ça ya solo te ba koye banana ye OK ba koye banana ye
Yago la zwa espace na ba mona ba komani clash. Est-ce que nga pona ko manquer mutu respect funa tinda mutu. Tant na fingi manyelo ni mabe kotele. Na tindi Yago la. Non lo ba ngamo. Tant na biye o dia fois za carte bata maboma po carte kindumba déjà l'équipe a sali kindumba trop na vie. Baba ksena bata maboma. Est-ce que na tindi Yago la lo bango. Non, ebi bana mona ngati. Donc bata maboma kande Fabrice alobi. Mais ozomante makambo na yo e komi ko simba pe na mobali. Te wana kutu automatique il faut simba. Oh, il faut mais c'est faut balobelo. Même na ninga mabe même na ninga bien en tout cas mutu to za célèbre balobela keka. Ba Michael Jackson kutu ba benga ba pédophilie, ba Michael Jackson ba merci. Ba makambo. Pourquoi tu peux regarder la musique? Voilà. Kamel odia kolobaki, o kolobaka mingi na TV. Oko saïla ka batu beli ba promotion mais oko saïla mobile. Na saïla sou mutu promotion te. Nga saïla batu promotion te ma musique na tika kala. Ba nous a parmi bato bazo ma carrière mobile na yo. Te, moi c'est bon ma carrière mobile nete. Beza bata maboma. Bato batika la pe héritier, c'est insulte te. Ba leki Diego na rien, ba pe na rien. Nga mona zala kuna na ebiti. À part yemoro leader hérité Watanabe na PC Mbote batutu batika li barande mo bango tu bango ko emsu bana makolo ka tilelo pona tika bango bongo ba ka tilelo makolo mais Dieu watambola su makolo te azo luka vi na na ndenge na azana coin na parce que mutu so nga luka vi na azonga asima aluki vi na et puis a avancer donc baboma carrière ndeni to babongisa pe carrière ndeni. Voilà, ezala ki bongo invité na ngai. Eza manka ben silt. Ma finga yo finga ngeze suste. Pour kala baza yo finga nga mutapasi na bisa ben jir kamela la finga nga. Siko Monique na niveau. Na minute sera capable de sala tout. So na nga voyager le long voyager. Non ça a besoin un bon te pona na ngo déjà. Donc une fois na ko tsara carte non voilà. Siko ba ebi ke na comédien na niveau mo boye maramba finga nga eza suste. O maramba ba mituka ba finga suste. Bamba boy ba finga système manda ko ba finga système time ba finga na ba Diego. Oh Diego carrière en musique a bien e bandara boy na passe. Malembe. Te yo bo mamutu te po apela ramba moko. Bato ba yara ba pela ramba mona minute baza. Manya lobi ozo ba mituka trop ye mobile na mutuka aboy obetela ngoto. Te eza wapi? E kukwango eza wapi kasi? Nga kantaka lo ba yenda na ngoponga na oswana na yi na obi msambali ni. Na oswana na yi amwasi azoba yo lo swana yo moko na muninga no mwasi ndeni oya na mobile no tande nga yaki na nani Aisha Koko nga na oswana na yo zo ko se defendre te o bandi Aisha Koko abana Caroline amweka alongoli Caroline akotisi Aisha Aisha pa na ba mituka tele swana nanga yo za na nini tiko kotsa batuti oso sombi nini. Son à l'équio, mais tais-toi, quand on banga yo, tu m'incites pourquoi? Parce que ce que tu as les longues dans l'équio. Manya ne l'ora l'équinga te? L'équinga quand on met la castel na bangi, l'équinga n'a rien. Je te dis, l'équinga on met la castel na bangi. Mais tout est tikal na l'équio. Même na tête na l'équio. Aya na papier na bikiti. Aya na diplôme. Assisa na nini? Assisa na botu na assisa na option ni. Nga assisa na commercial. So tangi premier principe de la comptabilité na yebi. Aya to kene na nenga nchiki. Pona nenga ziboye na lekie na tout sans exception. Na lekie na tout sans exception. Soit boyango aye langa ba fichier parcellaire na aye langa ba carte rose ami tuka na ala kisanga ku na kasi. Après to koti na mama nchiki. Atika mbali ne. Moi so aswa na rakota mobile aza zoba. Bimisa mobile no. Okutani na mutu longola mibali na mama makambo. Oui, nga na finga mibala batute. Webi pourquoi na finga mibala batute? Lelo tolobi mobile ne li passe akoko mape mutu. Akomi pe au cadre place moboy. Non yo ka soni. Parce que na sous-estima qui moi mbali ba sous-estima été. Peu importe ta sous-estimé Diego. Webi batu comme ba sous-estima afali na vie. Webi batu comme ba sous-estima affaire. Obi batu ba sous-estima périté ba fabriga swana ba oyo oyemba nini sala nini
lelo fali so totangi 3 premiers na Congo aza talaka innocent tale longa innocent ninga zala kala tokeno musika tezwaka innocent kala na innocent lelo différence nana pesaka innocent chance même ba musicien na biso à Congo nana azaro ndima sa na innocent featuring tanga zake lorote lelo bango tu bakoma innocent bi na ba vie muto telemani azate. C'est comme ça la vie d'un homme. On sous-estime personne. Ngane na ana pomme na yende aya ko se faire face contre nga atiko ko tsabatu. Vraiment. Voilà. Merci maman Sarah, vraiment ezaki bongo show ya makasi par rapport à analyse yo na ebité to komi na suka par rapport à makamsusu onga na tunyote o yuza nango koki koloba poto kabona ngana yo na ba dédicace na yo. En fait, quel piano pèse toi? Zwango wa ndenge po krecha batu. Eleka. Et amarambe yaka. Que c'est moyenga na sikoyo. Morel, limbisanga pardon masara. Oma ba parole no lo ba na suka na tunura question. Eza question mo eza muto pesinga ngote mais tant que to vana na vandi boye et linga mbala moko. Naza na ebi oza muto otalaka YouTube trop talaka média trop talaka ba collègue na yo trop. Na lingi osa elanga remarque na bandeko na yo ba journaliste ou ba kosala musala na ndenge moko ya mabi. Oyo ayambi invité mais a composé invité question te mais atika invité ko miko finga yi moko ça il a ba remarque après tout ça en fait et a passé bon bato bazui chance otangela ngo peut-être basunga biso lokola ba Mike Lokamba basunga biso menga na zwaka sko chance pe oleka pa Mike Lokamba alakisanga ngo alakisanga ngo na pratique que ça remoni émission bandara boye faut voir ba sous question il faut le journaliste il faut kota invité au bimisaye makambo ana ngona kati alors lelo na comment mona mutayambi invité bande invité émission tina suka koseka na koseka bocha titre émission rire du jour wana mutu tutanga okota ebi keze émission te awa to comédie to koseka to komi to seka lelo mususu omona mutayambi invité a poser invité ka question mon kondié ba yokana ke avant de suivre atike invité questions à la rater ni dala atike invité lobi afingi mais au mone peta kata ke oh mais yo finga ebo ende nini na temps normal ya lekio basala ngote pourtant mutu penda lokwa malika muta yambie na miko amoni yo finga nga fotu na ependati ke yo finga saro leki sara neti na nini ba tunete batiki ya fingi tia sisi c'est regrettable faute te to mériter 3 cartes maboma bandumba na ba vrai bateau presse ceux qui conseillent ko pesa bango pour la musala ko te ba continuer ko bebisa kutu l'état bango ba bebisa biso basara to tanga to s'informer to bongisa kaka lobiton ba mona chaîne penda télévision sara to la TV babi nanga na simbikisi bo mona te bozaka même bikeda même ba pourtant ba ba so ba saka bino général ndeza boye exception ezala kaka même na ba misala ba bourrique pe baza en dehors ya média c'est partout ba bourrique pe baza que moi na mon ya oncle na rappelé déjà zwata diplôme te mais ba pesi poste a ebiré ezala nango. Alors na kati ata ba fingi biso mpoke mobimba ba yebi ke na kati mpoke Sarah Zate Vincent Chiluza Zate Frank Stema Zate Matika Songwa Zate Mike Lokamba Zate Mumbaya Zate ba batu ba sebele o ba ozala te même bata poto ba mo ba yebi ke ti ba fingi boye Zate nde ba lobi boye yaza ya lora manike faza carte liboma kasi tango journaliste au vendre ce mon amanika le baleki mutoka fali otiki ye tango manika le baleki fali Paulin azo mérité carte ni poto comme na 3 cartes ya liboma eza soni bon muna mtebe lo se sentir que te manika aime se sentir est-ce que manika vivra na pays de merveille alors bipolaire niki
azo vivre na aza Manike aza ya Alice au pays des merveilles. Maman Lopango. A gérer. Maman Lopango. Yoka. Asomba Lopango te na vie. Ndenga zawana a. Tami benga Maman Lopango zo bana somba Lopango te na vie. Abeta to na Lopango papa te ya famille. Ah, vous avez Lopango famille. Donc, ozomona ke muto o vivre na ba rêve. A gérer passer na ma ba boma passer. Et le loi comment monter mama be na futur na présent na pour na baninga bazo avancer. Allez-y comprendre. Manike tana ba anglais tout fallait à moi mobali à moi si to chata na beauté. Manike boke sukulu yaya. Aloka ba famille mona malikati. Ba loka ya na leki. Baza nini? Famille mona malika. Ba loka ya na leki. Qu'est-ce que c'est? Vous comprenez? Moi si moi azata sexy donc na ebité quoi. Na ebité. Ba lève nini on mona monter. Pardon politique. Ah bah ça. Parce que ozomona. Obi a vivre na ba rêve ani. Na monde Manike sera meli ba tokoto na ba bombe. Po mutu. Amona pe bombe. Omoni mutu akoti ba bombe na ba tokoto. Soit meli trop. Amona a local le kata président de la République na mbongo. Parce que Manike na deuxième rêve na e na au pays des merveilles na e aleki fali. C'est vrai. Voilà, merci. Et là, on va juste des questions. Pourquoi? Il y a Zara vivra na ba rêve. Na katia ba rêve na etanga melaka kota ka omona kaleki fali. Allez-y comprendre. Faut pas ba carte ma boma. Si j'ai ya babongisa musala elo ni ko ba babongisa. Te. Nga lingi ba babongisa te biso maele ko la biso to améliorer, biso to sala ba chaîne télévision. Ba ko nga c'est égoïste. Tango bonga yo moka probanda ko finga so ba. Siko bango ba comprendre que Sarah ya ka musala na sima na biso a tie sérieux ta place à koma. Mona bibi ka pinga te. Mona bibi te. Azaka na bango na équipe nationale. Siko bibi a hôtel banana. Vraiment. Bah, comment on Madame Bibi avec beaucoup de respect. Bah, honorable bah, député bah nani bazo respecté. Mutu et loko lingi ya ngokoma. Vraiment. Tellement linga ki abima na ba buzz, abima na ba kamba salité à réseaux sociaux, matikali ka na réseaux sociaux autrement. Yango ba biso peto nga nazara mayele. Congolais sera moni moninga zo merger ayoki motema mabe. Ye olia copie ata maela muninga ta lukata muninga ya yo sa rande nini ngam tapesa nga force ko bosser dire eza bibi to na kendo tala na bureau na ye na tala bureau na tala plateau na taninga oyamba batu na tala ba matos monsieur sali ole na kanketo na tunika mwana mai o fonctionner ndeni Sarah Isabu Jézabu cha sérieux mwana mère cha sérieux YouTube la reza tala kutunga na uto somba boy na sali boy na foko luka afungwami. Est-ce que on Sarah n'a pas pensé na yo? Mais pas ni na yo kela kenketo te te keto ya mboka na ngate so mutu moko sala loka bien so na ngina koma lokwa ye na pusa na pembeni te ya eloko Sarah onene bref ane ba grand informaticien presque tout ya YouTube ba yebana ngana sola na bango. So naza place mona komi kale na benga bango vie laksanga na ngina sala loko tel sara tala lien wana kota sala boy o mona e sala boy na luka na yeba mais ebele ba cha enquête ngamo lakisi na lakisa bango stream ya na ba mpese na ba mbwa bango tu bakota na ba live stream ya boza ta reconnaissante te pona wana ona lakisa bini ba pesa ta brevet de mérite. Voilà. Vraiment Sarah, n'a pas pensé na yo lobby o pensa ka nini okuma pe journaliste politique. Tenga politique mukamate te. Politique te. Toi par moi binonyo se. Mukamate yaya. Omoni asali bezi suka na ngwa ya chite na. Tenga na chite na politique te. Non chite kuna. Te mukamate penda te. Voilà ba dédicace na bandeko balanda. En tout cas ba dédicace na batutu bolinga ngai bandeko tout oyo bolinga nga en vrai. Histoire foizongi toza la zarawana ba émission o ezo édifier ba famille yango wana lelo to uta robeta histoire ya mama tinda ramwana na kindumba c'est triste émission ezawana lien ezawana bo partager bo tindela bandeko eza plus pour na ba orphelinat ba fondation na ba association. Donc voilà, merci beaucoup na bino nyos tout batu bolandinga na linga bino mingi.
Voilà, alingaka bino mingi. Merci maman Sarah pour na temps au PC Kibiso. Merci pour la vraiment analyse. Merci l'ingénieur 15 Bassel pour la image. Pourquoi pas na bon de livre, bon c'est qui est vraiment ngelo la rolo baga ke ntuma ko melanga isinga manya fini nga eloko. Vraiment ndeko na ngai ya mwasi avant le belo faut mieux la na mawa. Faut mieux que la na mawa pour ngai na zeloko oui na ndimi. Na ndimi nga na zeloko so yo za nani. Luka sikona ba nyama mike mi ponaka wala ozali baki tozana. Voilà, reste à vérifier. Merci à madame Brenda CG Fondation Sarato la bandeko nyonso balingaka problème mukendi balingaka bino vraiment bien pourquoi pas na balbi Jogo zaka moko Oscar Manitou les millionnaires coupés Jogo ya biso moko depuis chinois na mambote na yo pourquoi pas na Jonathan Kivu na 10 amis Bali Patricia Mozo depuis Canada Chacha Chalala KBB na Autriche wana bandeko nyonso balingaka problème kendi les amis de problème kendi Kinshasa Brazza Angola nazaka wana pona bino vraiment toko sala ka toujours musala ba conseil na bino sous sala nga bien papi chaque mercredi conseil et sala nga bien fort et lokwana chaque mercredi bo vendisi pour na bo c'était sala ka boy ça vraiment bien ngaina bino tout le monde bongo mbala simana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner